En tout cas, moi, si a sali makambouana, message mon oye biso ya nanga moi si to tambola na vie malamu. Tant ozo sala bon oza bande kwa basi, oza bande kwa mibali pe. Lelo yo sali mobile no bon tant loko wana soka wana bande ko peso sentiment. Eza na musika ozo éjaculer na kati ya douche moni yango o imaginer ka ke pire genda zali ko na yo kelenge. Pourquoi ko zo sentiment ya ko enregistrer vidéo ya muninga. Pour lobi pire je mo loba ki on lobi que la fille ngana comment ko éviter mais la fille azaika na posa ka to zongana. Mais comme Piroja boyaki soki peza ki video onde lo bakati nde Piroja $1000 so pe 1500 troyeba Barlette bonanzo non le la ba mère onyo so boa père mon tellement na tunanga fi ngala ta société point est-ce que biloko ngati ngo ba call toi tiango ka bon teza ba call te papa ya kasiti bo bat musu ba rolo ba pia musu eloko za kati te musu ni ta netibo ezango call te ba to ka sala call yango vraiment Mais lelo ba Piroja ba comme victime. En tout cas Piroja bienvenue dans le monde hein, parce que oye ko rejoindre biso avion na ngai biso nga baleki na yo peut-être que les kaka nango les kapé ya bakala mais nzamba za bien Angela Barbie la poupée ngai yo no tambola babuki nga makolote bakati nga mabokote le monsieur qui avait fait ça en tout cas n'a pas mbola raillé en tout cas kutu ko bakselanga kutu et en plus lelo tango zo mona bazo publier bande ko na biso mibale lelo ne somoni ndekona o Piroja mwana mboko sola kapena yi omone msusu mutakani bimili banda batomosela ngo ba analyse tango mona ko sala ki ombi mon en tout cas ezo pesanga esengote ya olobara sujet wana et pesanga mawa parce que Piroja za vieux na nga ya kati to soka très bien to partagera bien mais vidéo wana ngana zwaki yango et pas vieux nanga mo atindele nga l'impresario Claude Ndombasi na kati ya Suisse na peso bambote belé na zozela kaka vieux ye mutatindele nga vidéo no bio no tala ko mutatindele nani mona na otanga kombo na ote pona respect na maza musicien tangu yozo sala muninga na obongo aza attaché de presse ya mutu ya oyaza moko na bino Weranson o le la comme honorable ozo sala bongo ya yolobi soki ya yope ba sali bon est-ce que ezale sengo mais la yebi ngapela ba fi internet mingi ba kosela ba fi internet le ba koma au moins to vana Angela bo yebi sanga msusu ngana ke 2 ans na dimana ngana mobile na na poto bino zala bon biso ba ebele pe bazala bon mais ebele pe ba kosara mona parce que déjà 2 ans c'est beaucoup ce muto yebi so que non ngana zana ngana kin awa mobile na ngana na poto 2 ans ngona mana mobile te je sais pas pour moi je pense pas que c'est solo 2 ans tengai tokende non nazaki na relation mais toza sous na relation anate et puis l'équipe déjà baton est belé na vandi nanga tranquille te 4 ans c'est beaucoup ata ba 5 mois ah monozo peselanga ba mois boye ne bazala bongo ba fi on bazala bonga mikolo na vanda ba fi internet c'est belé zala kaka onga ke 3 mois et akabwe kabolos papa chéri na bomba bazala kala ke 2 mois ba bazala mba na poto na kin bazala ate Congo France Merci beaucoup na bande konyoso ba mesana kolanda biso na 3W Congo France bato ba mesana ko pesa biso confiance merci na ba abonné o bazokota ko s'abonner na Congo France wala mbala mona moni boss nanga José Dipumba na makaso ya pesa biso na simplicité o ala kisaraba na naeba polene nyonso to travailler na Congo France à partager ba tâche au Zimbabwe ndenge toza ko ela bino ba nouvelle asika tozo ela bino ba actualité o ma ezoleka na mboka na biso na ko bo santé coordonner na biso Bookson Bukasa na peso mbote partenaire na biso ve na biso Miss après Salio Gaz na gaz merci na Tour et Christian Mokenzo azavema na sima caméra kota montage R mon père kota caméra on est à rapport na travail à Congo France et les 4 kitoko merci na malolo Loris da Congo lia maman aza Coca-Cola maman azo nonate autoko sa 50 maman ko 50 ki motema malamu ta maman azo nonate toujours baxelika ba fleur nzamba baxeli mikolo ndenge zala kaka mame milinze motema tous peuple ya mbetolo wana ba maman vraiment batala koto ya kamuna mona ko tsa secret pona mona sala boy Arlette Bonanzo ba Bonanzo na peso mbote Arlette Bonanzo na kati ya France faut ka moi si capacité moi si ora choko Arlette Bonanzo lelo tozana mutuming tunga sola nesto sane ba analyse bo minde ko mambuto ba Nigérian bozi la calamité bozo bilo na mino bozwaka bo kata ba partir bo kata bo mesala ngo kata yebi maso sane makambo ikenda très kitoko mona Gabon papa moka bengi na Nigeria po yazala moi sa kitoko Poupée Barbie, bonjour. Bonjour Mona.
Bonne santé. Ça va. Toujours là, t'as trop Cerci, Cerci, le barami. Mouna. Bon, na habité, est-ce que Nala t'a amabé? Non, en tout cas, merci Nabao Nyonso Bazara toujours wana pona Kolanda. Une très belle émission tout ça Rana Mouna na Congo France et pas Boss Didi du Pumba Mbote nayo et merci aussi Nabato Nyonso Bazara wana pona Kolanda ngande titonazo mona trésor bon na kati ya Paris. En tout cas na la tara bien mona yo pe la tara bien mais sexy na ngezo aura problème te en tout cas. Yo bo charango kana moni. Po ba domona po tango baba ka ba bazongela ba soutien bi to zaki na régime mususu tanto côté na régime za régime ba maman fo moi sinyo sa fo mi batela siko yo na mona la régime nazo mi batela te mais na bombi nzoto langa soki cameraman na biso ya tala tina sena lati donc na bombi nzoto langa je pense pas hein. Te soki ebeta mutu mabakulu ba otie attention otala awa mais so otie attention te o penser te attention ba papa kenda wapi no pese kaza papa kenda wa no ga mutu ba zotambola emzu journée mombali ta kota sko libako otala na atali na ba batala na bango kasi merci Angela poupée Barbie to mesanami ko sola nayo. Au monde maman dit qui demandent internet par rapport à ma fille internet à musicien il pose un cas à monde en tout cas et tamboli na biso deux fois toujours tambola bien côté musupe to tambola mabe na bien na koloba il y a d'autres filles au bazo se respecter tant azo sa l'émission naie elle sait comment présenter son émission ndenge a ko respecter invité naie donc ezo les cas bien et puis azo se protéger za na ba musicien musu bien ba porter parole musu to yebi bazaravon ça la na émission za ba cordon pe musu ya ba site avant ça la na émission o ya kana nu yo moko ya kana nge komela nge belé na ba site belé mais na bombi kaka ya kana nu yo moko tika na cameraman. Non, tu as cameraman dernier mouton film, il y a quand même musicien. On a ba cordon. Cordon bino ba cordon ba site ngasi na ke na 2 ans na 2 ans on a ka ke belé pe bazala ngona ba 2 ans ba inane en tout cas ba biloko ba biloko ani sala ma en tout cas na ba musicien ya kana no yomoko ya kana no bobo tant fipe ozala na yo yoza oza mur te na makamango oke ko mitika na zomo ne belé ba koti mikolo donc o mona yeka vivacité komika trop a komi lokola komi pe c'est pas musicien mo ke ba solandeli tina se musicien nyatara na ye mais muto ye ba ta ya oh viens na yo muta bamba viens na yo donc et comme nga tellement ebele yo poza no za kata ye ba mais na c'est na mitikate na mitikate parce que je me respecte na yebi na respecte ape musala nanga lelo so na sali na bon après lobi na sali na mutu mo après ba vandi ba beti o na lia o pa bina lia moi te ke nga monde mutu na mi diminuer na bino mo pe bo palpita ba musicien o mo na musicien musala lingio te mo ya vers musicien mo lo ba mission nga kitoko mission na sepene on pe mo na ba no la j'ai ko bimisa pe ba mbongo na yo ya ochela ke ba carburant comme lo mbo mo beti mo place mbongo oui et comme la nga na mutu mbongo ba carburant o lesi mais na suka nango alaxo ka kista et bimis Melanga vraiment est pas, si je me trompe pas, est pas soliste moko boye non bomba combo ayelanga tere waze quoi non wana so na tangika par exemple waze quoi ou faire boye bambala mo donc il faut na bomba combo wana donc komelanga pe aya boye na litolier plan aliembongo ça que non na monga carburant moni ba musicien de bazamo na monga carburant te chelanga oh première fois na pesi deuxième fois na bitin o ekomi abanda lekelanga donc yo obanda salanga bo après jour au beta o lali lo bimi na onanga yo pesa nga pelo témoin des ara non soma moi ça moi suki o pesa ngelo te donc ba joana il faut kotika meto kenane na betap te ke na embrasser ye ou bientôt ye bana banzoto non to suka ka na to na moni ali wana ezai bien te nena yeki otika mais na tika la pe ko occasion ça na émission te mais na banda ke pa na e pour émission li solo émission après moi banzo ça non je veux te voir na yo leke pa non si ok naza andako ayeto liende komaki mo habitude après na yeki otika combien de musiciens sont embrassés pembe na yo o basalo déjà pour la lina bon musicien mo boy pas bengi yo bo la lina mso jour moko pe boy mso 2 jours mais bobimi na binote
est-ce que il faut qu'on attend combat musicien ngo te na bi bolali na bino na musicien ngo pe bon ça ngo pe no tanga pe kombo na ya ezala na ngo pe na go ba pe msusu na la fille moi journaliste to lali ne boye meto bimina biso pe pour ko ba pe na la musicien mo boye meto bimina biso pe. Non, mais arriva une fois, na kendaka fête moro boye, vu que to solo a bien avion na musicien, na benga na bise que ozapi non na za na flat. On est ba série moro boye azai non na ba flat, ko louer ba flat, na kenda, na passé ton et puis ya azai to lal na mbetu, mais ba musicien do des musiciens mon assez. Batani mo ba bilo mo le quoi ba genre moi dra et tout ba lal na ba on assez, to ça peloter na ton la bima na 4-6 heures na sokoli na bimi na nga show. Wa miso question. Te vu na pas mon orchestre ngo pe mo na mate orchestre ba po musu ba kasani ba musicien kaka ndeti batu mo boye ba za mitu sala raté musa kola le pana ye mutako sala ba metango yo bisa butu esu ezali orchestre papa chéri ezali orchestre we en sorte de comprendre papa chéri dikara ba musicien est très kitoko ezali orchestre ni na bi na ngeza orchestre waze quoi te ya waze quoi te non ezaki nango ya vieux nanga mo boye mais oyebi pourquoi nazo garder comme on est parce que la minute on a informé qu'azo la ba chroniqueuse des gars wa mission si ko so na lobby combo na ye et au rêve fiwana te ye mo ndaza kolo nani na ye donc kolo groupe na ye tout mais ce qu'on a lobby on a éviter pourquoi parce que et ko rêve ba fiwana ezala que non c'est que Angela bo c'est que Barbie we o sa mo rando mais la minute ce ko ba fiwa ye pe si ko aboka ça on peut ba fiana ba landaka na ba rep pour aboka bango pas ce ka ba un tel de la presse bon donc Angela jarni ya mbalo lingaka pembe to mwindo en tout cas préférence langue zalaka mobali azala un peu café hein azala mwindo tazala pembe tazala un peu na katikati quoi moi tamoro boy jarni ba mission lingaka pembe to ni poko to ba pembe na monyo za ravema ba mission ba pembe ce sont là pena matadia Matadien très très bien. Relation musicien, journaliste. Elle raïs wana mutunangati. Tu seras vraiment très bien depuis tant azaki non n'est pas Jésus des nuances. Azaki vraiment mutunanga kati so na yé ata ba boy ki ba sa émission avec ça non Barbie. To isolé bango kaka autant dans tellement il y a 10 minutes yo yebi to ça n'a pas très bien ils à la place mususu en tout cas très kitoko mais il y avait d'autres filles au bakene ko pandanga sango ba sœur nanga mo ba que sanga que non ba lobi yo ozobi mala matadie pourquoi parce que la fille elle était présente pour amona ki matadien azo bersenga mo ba bolingo ya internet ba ko sela mloka makambo te wana voyez elle kuta parce que mais la yebi nga ba fi internet mingi ba ko sela ba fi internet le ba koma au moins to vana Angela bo yebi sanga msusu ngona ke 2 ans na dimana ngana mobali te mobali na na poto bino zala biso ba ebele pe bazala bon mais ebele pe ba ko sara mona parce que déjà 2 ans c'est beaucoup ce muto yebi so que non ngana zana ngana kin awa mobali na ngana poto 2 ans ngona mana mobali te je sais pas pour moi je pense pas qu'ils aient solo 2 ans tengai to kende 6 mois non nazaki na relation mais toza sous na relation anate et puis l'équipe déjà bâton est belé na vandi nanga tranquille te 4 ans c'est beaucoup ata ba 5 mois mon ozo peselanga ba mois boye ne bazala ka bongo ba fi on bazala bonga mikolo na vanda ba fi internet c'est belé zala ka onga ke 3 mois et akabwe ka bolos papa chéri na bomba bazala ka na ke 2 mois ba bazala mba na poto na kin bazala te so tu ne tanga comme mbal no ezala ka tende tsuba Angela lelo tanga comme mbal no obarate na pesi papa mbote kuku bokomisa bango banani ba komba ba Nigeria bima miso mikolo dadi yora siko pesa mbal no mbote donc mona pardon tout sauter te ngala obima la dadi te donc moi Nigeria dadi la pesi te mona omoni loko moko il faut pe to mona ngo kaka na ko seka o tozo seka te c'est bien bon lelo ngala kotanga ko mbalanga ke mbalanga yi na pesi kabwe mbote na kati ya Paris et tout est-ce que Kabo wana ilo nyezo la kisaki Kabo wana mto ya ko se présenter lobi pa na biso na kin ngala tangi Kabo lelo après 1 mois ngala Kabo to bebani
mokil mobimbe yo ki komba kabwe mokil mobimbe monika non Barbie mobile ne kabwe. Est-ce qu'il y aura encore la considération bato ba référer ka moi ozaki moi c'est kabwe siko ndenge ni na ye siko ne non c'est pas vraiment important ya ko cita Karim Mokonza no bomba na ete Karim Mokonza yaki azaki soka zaki nani soki nani atie soki senti atie so atie kwa limino osala ngo. C'est une femme forte et puis Karine ayeba ki ndenge nini ya jouer ba esprit na ye et puis ba esprit ba ya ba mibali na ye. Donc ezate que non soki Karine Mokonza tanga komba senti atanga komba boinga na kokate. Mutu na ba genre na ye na ba esprit na ye. Pour yebi na Belgique aza France aza States aza. Non en tout cas naza mutu nozanga ba relation te mais relation moko de base bazala ndenge na bile base ndo bazala na States aza ba nini mais même sur France ndé de base wana ba mususu menga siko na minute so no lo bango pe na tala écran. En tout cas relation de base ya ngai azate. J'ai des relations, j'ai des gens qui m'appellent bazo koma bayaka ko draguer bayaka ko zwa bazora mutu tête solution est belle taba 1 mois 2 mois a koso ba assurance est belle mais après c'est pas le cas. Donc eza yango tende vraiment eza posa nanga eza vraiment omoni bilo mususu pe biso mo batoki misaba makambango po lelo yo mobali moko akoya na esprit ya bien que non na linga Barbie nazwa Barbie comme moi si nanga na vana ye mais ngasko no kene na ndenge moko boye ya kotimba ya kin non il faut na senge boye il faut na sale boye il faut na mobali amoni non fio no kena ye no mona façon to kende on dirait za bongote apesi pe muninga ne mo boye mso ya confiance numéro numéro bengaye banda pe ko linga na tala ale ba fi soit sopani par exemple na chaka ndetinga na sopani na komi na ngape na garçon na bino na bando balancer bango nzoka eza John nga na mutasali nga j'ai d'attrape. Tu comprends un peu après bakimi et puis arrivera pe au monde que non mobile bozaki ne bien après quelque temps mobile on a commis au changer email o mi tout na pas ni na salle l'autre non ben je veux seulement que tout tika la boenzoka asala ki piège mo boyo e baité donc na sens wana sukuta pe ba kumba poto la kiyo kende pe ba commissionnaire Lukanda kuzela mbongo yakati ebele yo pe munoza akati oyeba to tambola na yo bandalo mobimba to beteli mo ime suka rien to luka vraiment Joana yebisa ngai na chana mais libre muna témoin na yebisi muna que non tozo banda démarche OK a solo la pena yo mais après wapiango donc ba escroc pe ba zapper tellement ebele na ba internet so donc biso basi tozo kosa mibali pe bazo kosa finalement to ke wapi. Donc merci Poupée Angela Barbie moi ce kitoko to mesana ko sola na evema to betarane banalizo ya kitoko vema to zana biso na tamu keto tikali nango lelo tango zo mona bazo publier bande ko na biso mibale lelo ndeso moni ndeko nao pi Roger moi na mboko sola rapena yi o moni msusu mutakani bimili banda bato mo sela ba analyse tango mona ko sala ki ondi mon en tout cas ezo pesanga esengote ya olobara sujet wana et pesanga mawa parce que Piro Jaza vieux nanga ya kati to soka très bien to partagera bien mais vidéo wana nga nazwaki yango et pas vieux nanga mo atindele nga za l'impresario Claude Ndombasi na kati ya Suisse na peso bambote belé nazozela kaka vieux ye mutatindele nga vidéo no bio no tala ko mutatindele nani mona na otanga kombo na ote pona respect na maza musicien tangu yozo sala muninga na obongo aza attaché de presse ya mutu ya oyaza moko na bino Weranson o lelo comme honorable ozo sala bongo ya yolobi soki ya yo pe sali bon est-ce qu'ils allaient sengo mais jana kati ote bande ko bele batala ka biso ba mikolo yo poza mukolo toloba to solo la ngalinga to sola ma polele a biso na confiance to linga polele yo poza mutu aussi ekwelela ko dara victime ya komona ba tunso ba publier yo ba sali boy eza bilo mo ese leka mais le lotango zo mona ezo pesa bande ko maele to mona po bande ko na so ba mbale bele ba journaliste est-ce que bande ko na ba mo batala ka te taki na moni vidéo on a mo pena zo conscience soki moi ça linga aya sur place to sa ne bolingo ki ya rotinda vidéo po pendo za bona limité ozwa ka lisusu ata ndambu ata ya sentiment ya intime nzoto no tindela mobile nakoki oloba non te nakoki po oloba oui te elo mona oloba ke to sala système à sardine
Et puis système à sardine non parce que yo pendo zana na ebi ke loko ngo osila na honte eza kenzo autika na été eza la kabo eza la yo et ko continuer kakaka et ko continuer kakaka na Congo France pe et ko continuer kaka papa système à sardine na ba frère na nyonso ba kenzo ba muna yo mutu la osano émission ba kabo et tout ba Jordan tout le monde kata mutu tindela est parti assez parce que au kati sardine o toi tinda na bon système à sardine aussi la thé. Pour aussi la thé. Vieux dans un temps à tinda. Conseil était bandeko moi si ba publier baninga musu biso do tikango mais odo tinda suma ambassade. Elon musu to sala ngo par ignorance té lelo toko banda loba to beti c'était tinda matem sur la minute so ngana to so ebi combien de batu na minute sur ba téléphone bana ba mitakala ya basi na bango na mibali na bango. Ok, tiki mutu. Oui, ngana komika na système kata mutu. Non, depuis quoi là vous avez victime au moins tinda sco ya ba sardine. Non, na koma ko tinda te maintenant on peut saka juste conseil que ceux qui elo kwa bon écoutana na yo moi si mon balai biso que je veux te voir montre-moi donc fais de belles photos excitantes au tinde mobile no liboso au tinde les masoko au tinde les mabele mais mutu ko tinde te c'est papa jour olingo mona mutu wana futa billet ceux qui Air France ceux qui paie Bruxelles Airlines ceux qui refuta nini oye au mona mutu donc na boyi nanga mutu ekende nango soki na Asie donc yo mona no ka nani nzoto mutu etikane ona Congo yo jour mais lelo ba Piroger ba comme victime en tout cas Piroger bienvenue dans le monde hein, parce que oye ko rejoindre biso avion na ngai biso nga ba leki na yo peut-être que les kaka nango les kapé ya bakala mais Nzamba za bien Angela Barbie la poupée ngayo no tambola babuki nga makolote bakatinga mabokote le monsieur qui avait fait ça en tout cas n'a pas mbola raillé en tout cas kutro bakselanga kutuma et en plus kumwa papa yoka pasi nango motema ya mère veut ba solution balobi soko lingozo ba solution pour la makamanzo en tout cas contacter bango na kati ya Suisse papa wana a contacta ngai pour na makambo autant ayo ki pasi ya mwana na obike ngape na zala victime nda zwaka numéro et pas na yo abenganga en tout cas merci na yo kumwa papa. Donc voilà et bakisi nanga ba relation oyo batubaya basunga batubaya ba solo la nanga ndeti papa na mwana ndeti mama na mwana na et donc c'est ça mais ezate que et comme la biso habitude ya kokanga ka ba photo ya mitakala ya kotinda kana ozongela lisolo ya Piroger tangu vieux nanga na tindenga lobi muto ana tindeli bango ba vidéo ya Piroger le quoi ba lien au monde to tinda ba lien ndatindi donc a sélectionner tout ya WhatsApp na ya tindi ba lien pour na nini. Donc otindeli batunya so po batala ye moko pe na ebika otala émission et puis non ça la pe émission na mutuana et puis yo zala après na derrière la caméra na ebiso komba mutuana tindaki donc azo ngape komboneka te pona respect na ye pona respect pe otenga kombo na ye otenga kombo na za na Belgique to France otangi ka raison nani mutu atindi te musicien wana za anakin mendesko atindeli vieux na ngai wana l'impresario wenge to musicien te azo bunda de yemoko oyebi très bien mutu na biso to olinga kutuku to sala na émission trop oyebi donc olinga rango so na beti bongo déjà yo comprendre donc yene mutu sko azo panza ngo lokwa ba lien po na nini c'est pas bien moi ou bien moi si wana na ebité so moi si wana bande ko bima na ye comme lesbienne ou bien bande ko bima na ye comme ceux qui ba makango donc je sais pas comparer oh ya leki oh nana leki oh ya papi leki oh ya Frank Stema leki oh ya Piroger ndenge nini libumu nene boyelo ke koza mulai boto ebite so eza marque ozula na vidéo nde bimisa mulai to ezala rapé bongo donc eyebani ka fi wana na pi monisco d'après yo mona leki ya nani na nani après yo maram nyonso na mona ya na mona comme coquet merci la maintenance fazo landa biso kenzo mukende tout retour comme biso na suka kote to komba siko yango to chité na biso au monde komi ya mtolobi oui papier l'équipe parce que on a battre bon na minute yem ta battre record na ba on en tout cas moi si o asali makambo wana message mon yebiso ya na nga moi si to tambola na vie malamu tango zo sala bonza bande kwa basi
ozana bande kwa mibali pe lelo yo sali mobali no bontango eloko wana soka wana bande ko peso sentiment eza na musika ozo éjaculer na kati ya douche omoni yango o imaginer ga ke pyrogène dazali ko na yo kelengi pourquoi kozwa sentiment ya ko enregistrer vidéo ya moninga po lobi pyrogène mo loba ki on lobi que la fille ngana comment ko éviter mais la fille azaika na posa ka tozongana mais comme pyrogène boyaki pyrogène pas liane mbongo ne pe so ki peza ki vidéo onde loba ki tinde ya pyrogène $1000 so pe 1500 troyeba biso troyeba te mais conseil kana on pesa na bandeko nyonso bolandanga ezala ya basi to ya mibali ya poto to ya monde entier so lingo tindela moto na yo nzoto ezala yo muna longola mutu tinda partie à C point barre. Angela to comme na biso na suka lelo pe photo sur la analyse mondamu awa lelo pe to ki lelo mo ezali fait interview za na internet we ko tirage lelo na mboka na biso bato bana poto bato bana kini lelo parce na biso o azali abimisaki prophétie pour na Kabundu Alesa abimisaki prophétie pour na papa na biso président na biso ya mboka lelo aza un mandat d'arrêt ou vraiment balobi belé par rapport à prophétie naé il ton qui prophétie ne banque ça qui a signé naé qui non prophétie wana tant na yoka ki yango esala ki moko banga mais papa Kabundu Alesa o yaza pasteur na ngai parce que je suis oui na sambela kuna aza papa o lelo so na zabo eza po na nzambe ya papa Kabundu Alesa kelo moko ya mabete azwa kinde courage ya koloba et puis papa tant bato bazolinga baloba loba na ndenge mo ya kisongi ba pasteur ya église musuka non yazo loba na mokonzi ya koluka e OK papa mukuna zo loba que non yendenge nini pasteur nani président de la République koluka pasteur no pasteur aza juste instrument ya pamba eza nzambe nda kotikati na nda zo pesa prophétie wana bimisi comme baboyaki bachi ba intercalation ba intercaler que papa mona papa na biso te mokonzi ya mboka OK ba prier na église ngape na zaki wana présente to prier pour na président de la République makasi Kolanda baspe extérieur Kolanda en tout cas baspe extérieur en tout cas j'ai pris beaucoup s'il s'agit de la sambela na sambela makasi et puis nazana poste en église oui na sambela na poste très bien ndeti boye est-ce que na lati mabe papa na bio mondo lati boye ozo séduit bat musu bata kabo boye bisanga na lati mabe kabo bikiteko abogiteko ouais na lati mabe te poto bata na kiteko oh bien que bato belé ba benga ko ba déranger ce ba moni makambo surtout ce to ça une mission que au penser yo bien ouais ba benga to ke na ngwa to ke na jara ngota to ke na moi jara ba batala gata moi jara ba comprendre ba moni ta jara ba tout se passe pe la ope yo mo ça la ope bien toi mona ce que moi dis mais to ma belle boîte le message Muna en tout cas ezanzo tonanga ngala ko kate ko yebisa batu ke no bosa la pende tinga parce que ezanzo tonanga ngate tant to sa une mission est-ce que moni nga bakati couper na film ni sondo ni sango ba mona tende monsieur batu ka sanga da ko sa batu ba te na on va nous solo ba to sa baba ate call mo be bamba ni anga bi call te ba tu ba nga singa mona wande tata ba call mo tanga tanga bino mo bo mona za ngo za call te ngoni en tout cas ezangai ezaka kolte zanzo mais ayat sponya ayate aya mona na tinda sardine te mais aya papa yaka aya aya ndeti bakumwa papa motema ya mère veut ba solution ayaki a soutenir petit na yé combien pour Simba te o ngana oteka na ngelo te ayaka te ngasko te ngasiko ba oteka nini ngasko oteka biloko merci vraiment bala oteka merci numéro contact bala oteka plus de 143 9 70 47 32 31 en tout cas so ba bengi bozwa ngamoko poupée Barbie donc bana ba oteka nini ba penser merci Lamba merci beaucoup vraiment na batu balanda biso merci na tour et Christian Mukendo maziso image kitoko miko tonton na bino mona yeyo nikolo to ke na ba on aspect na nyonso vraiment Congo France merci na boss nga je Didi Pumba na ba kaso pesa biso ko lekana kati ya Congo France merci na ba abonné na biso merci na cordon na biso Bookson Bukasa merci na vena biso nani avena biso Miss Impress alors gaz merci na Arlette Bonanzo babi moi si ya kitoko vraiment bo s'abonner
abonné yo vraiment Angela Boubé Arlette Bonanzo tu vraiment faut ba sombelo let Arlette Bonanzo ba sombelo ba soutien yo mo bien ouais ba Arlette Bonanzo ba vieux nangai ba David Mbongo et Trésor Mbongo pardon na kati ya Paris ba Arlette Bonanzo non le la ba mère onyo so bois père mon tellement na tunanga fi ngona ta société point est-ce que biloko ngati ngo ba call toi tiango ka bon teza ba call te papa ya kasiti po bat musu ba rolo ba pia musu eloko za kati te musu ni ta let's ezango call te bato akasaka la call yango vraiment Congo France site ya Congo Masolo danger Masolo kitoko